mais azaka bien sécurisé ndenge nini bamilitaire to baministre to barebel baleka bapolisier sa koboma bango bakota na kati batumba bavoiture na ye idps viva oyeba eza bagene na bango toyebisaki bino ake Kabila c'était rwandais Kabila azosala bamontage wana po ete as'accroche na pouvoir idps viva est-ce que biso tokotika Kabila ademere Bon répondre malam. Est-ce que tokotika Kabila banonyokola biso? Biso ba Congolais. Motolokola Mende. Vraiment nayebi te. Azali un enfant du diable. Parce que enfant du diable azanan. Babengaka diable ke père de mensonges. Mais soki moto azokosa, c'est qu'azali mwana ya Satan. IDPS viva. Nazo réveiller conscience na bino poto kota na information. Voilà. Parce que Mende, comment c'est possible moto à sa formation militaire? Grenade c'est quoi? Moto a yebi grenade des amis. Était là à Tamboli 2000 francs. Équipage oignon sur 2000 francs. Grenade ezali bombe. IDPS viva. Comment c'est possible moto pour ka grenade et pas na yo? Moto a sa service de renseignement te, a sa service militaire te. Moto pour ya kwa tante yo, ya liboso e fa identifier yo. IDPS viva. Mais moto wana ye ko bwa ka grenade ko na lopango ya camarade na ye. Ou bien ya voisin na ye. Osoma na ngo eza vrai? C'était bizarre. IDPS viva. Batoyo Mende akosaka biso ake basali Kabila atata. Basoda ya kakokolo bakaye kosala coup d'état. Est-ce que bomona basoda wana bakanga bango? Nde Congolais tofungola miso. IDPS viva. Boyeba ke lolenge tozokende lelo oyo tozalaka na armée nationale te. Toza na 4 poches ya ministre. Ministre c'est-à-dire quoi? Basoda oyo bayaki kotravailler pour l'intérêt ya moto. Mais bayaki kotravailler na intérêt ya mboka te. Tozo vivre na ba Ougandais. Tozo vivre na ba Burundais. Tozo vivre na ba Rwandais. Tozo vivre na ba Tanzaniens. IDPS viva. Compris ba ministre Zimbabwe bazalia na service ya Joseph Kabila. Mais comment moto wana akoki koya kosala coup d'état obiye bakoya kosala batata IDPS viva yango wana boyeba ke biso tokotiela bamilitaire mitema te tozalaka na basoda yo na ngai peuple congolais biso nde tokobunda atake bacivile atake bapeuple po te to arrache pouvoir oyo epai ya barwandais IDPS viva c'est ça. Soki ozotalela ke tozalaka na basoda longola motema na yo ke biso tozalaka na basoda te. IDPS viva zela nayebisa bino na coup d'ordre militaire elobi boye na article 0085 elobi ke chaque militaire national doit sécuriser l'intégrité du territoire. Mais awe pa na biso est-ce que sécurité ezali na ba frontière na biso? Ezali? Pourquoi ça te? Pourquoi sécurité eza te? Toza na armée nationale te. Yango wana bozomona ba Rwanda ba Burundi ba Uganda bazoboma biso. Toza ba milice. Comment c'est possible moto akoya koyebisa yo ke berebere bakoti? Boyo kaka na tango ya kizenga balobi bataki Kahemba banani batoya Kahemba IDPS viva biso bakongolais tobosanaka omoni Félix azosala diplomatie pouvoir eza ya ye mais pas pouvoir wana ese manifester efo ngai na yo totelema pouvoir ezalaka ya moto te ma pouvoir ezalaka nde ya peuple biso nde tozwaka moto wana totie liboso po ete adirige biso IDPS viva c'est ça objectif ya vote parce que soki opimini Félix bavote mavoi na yo akobima te mais soki topesi ye bavoi atake bacongolais Félix akokoma président c'est
que na yo na Félix là n'a pas sa moninga pouvoir IDPS viva yango na Tshisekedi aloba boy alobi peuple na pesa ka pouvoir eyaka ni na France ni na États-Unis d'Amérique mais population ne bavotaka IDPS viva c'est ça la valeur d'un peuple c'est ça la valeur d'un peuple nayebisaki bino bolobi toboya kotouche bapersonnalité ya bato soki omoni moto azosala mabe otouche ye te akodemere na mabe wana IDPS viva toza baennemi te mais toza baadversaire politique IDPS viva boyebi Sarkozy na kati ya France aza nani Sarkozy c'est un Hongroise aza français te azali hongroise mais Sarkozy ntango atravaille na intérêt ya bafrançais azaki étranger mais soki omoni un étranger azoya na destruction ya mboka wana c'est-à-dire aza moto na bino te efo kotelemela ye IDPS viva vraiment trop c'est trop nous avons marre nga nayebisaki bino Tshisekedi aza visionnaire Tshisekedi atangisa ngai Tshisekedi apesa ngai idéologie politique Tshisekedi akomplika quand même yoka maloba Tshisekedi ntango ayaka liboso na limete epai Tshisekedi kamere Tshisekedi ayebisi ye mais c'est kamere soki oza opposa na Burundi ngai Tshisekedi nakosala nini nakosoutenir yo Tshisekedi apesa ye réponse wana mpona nini IDPS viva parce que information nani information bakoyebi biso bamindele bakoti lelo bamindele bazoboma biso soki oyebaka te surtout bafrançais bazoboma biso parce que un français alandaka intérêt na ye IDPS viva ntango Tshisekedi apesi kamere maloba wana ayebisi ye ya mibale alobi zonga na base na yo kendo sensibilize base IDPS viva yango nayebisaka bino awa ke kamere aza traître kamere aboyi kokende Afrique d'ici de mpona nini parce que kamere bapesa ye mission mpona ayeba makambo ya IDPS kamere aza opposa te bandeko na ngai kamere azalaka opposa te kamere aza pio ya Joseph Kabila aza burundais qui dit burundais qui dit rwandais bango nyonso baza batuti jamais tout atrahizaka ndeko na ye te biso bakongole nde toza bazoba tozotrahire ndeko na yo likolo ya mbongo yango moto wana azopesa yo mbongo ayaki na mbongo yango wapi baye na baba okomprendre nga lelo po eza mobulu makambo oyo ezosenga ifo tolobela aosenga na bakombattant honorable soki botelemi mpona kopusa na 30 minutes okabwana biso mpe tozoyoka moi etoyaka aosenga mpe na 2 combattant oyo singa yango basala effort batiango place kotaka wana IDPS viva vache eza ya candidat na biso comme toannosaki la fois passé aza ya funa donc boyeba ye na nkombo omoni mpe photo na ye je crois que demain ou après demain il pourra passer pour bocommuniquer na ye awa tozolinga tobimisa responsable ya badistrict nyonso ozalaka na champ ozalaka na funa ozalaka na lukunga ozalaka na moamba na parlement oyo tokozwa chef ya les héritiers na badistrict nyonso yo moto okobanda koenregistre bato ya district na yo awa na parlement okiti mpe na cité obakisi mosusu comme ça bakandida na biso nayele bakolinga bakita na babase yo moto okomobilize mpo tokita bakandida na biso basala message IDPS viva IDPS viva combattant makambu oyo eza koyinda na opposition lero ozobeta masolo ya opposition combattant matungulu ye moko
alobaki mama ya opposition eza UDPS eza bongo te biso tobatinaka te mpona baoyo bazwi chance ya koyoka secrétaire général Jean-Marc Kabunda Kabund lobi na Top Congo dans le débat accueilli par 4 chemins. Il a parlé, c'est ça, tu mets en général mon bon a expliqué le phénomène pourquoi il doit faire biso ton zemi na biso tokende élection avec ou sans machine à voler stratégie za place wana siko okoyoka awa nanga autosala déclaration pour yeba ke idopes lelo bato bando tia monoko ebele wana baya awa esali nango mikolo te déclaration ya pamba yaka na machine wana toka élection nanga yo wana asali déclaration minaku ndenge moko atunu ndenge moko combattant soki moto akosala une année a débloqué 56 millions sur 283 millions. Vous croyez que dans 2 mois au etikali Moutouana Kobimisa, ce qui est 220 millions au etikali. Impossible. Pratiquement impossible. Même Bati Banga, alors tenant compte des questions techniques et financières, je ne vois pas comment les élections seront organisées. Biso esi tokangi matoi onga katumbi combattant bakatumbi baza batraître boyebi eloko moko awa tozolo batala minduki o président alobaki totia na se totongoli awa eza boye osalere ozongo na toi idopesi viva bokoyeba ke lere katumbi azozwa avion awa akima akende poto yo vali na poto kuna na bambemba mabumu minene ono bokende marche bana ya batata na bango kaka te batinda bango na balabala bakende koku mwana mbemba ali nasala marche na mboko oyo mbemba ye moko baotolongola ye tuma bakombata bazotomboka na kati ya lupango ate elongi libanda baobimisa te o journée ville morte esimbaka bozanu natuma baparti na bino malette oyo botikala kosala ata journée ville morte te bolingi kotya mbanga bokende koorganize kasi élection biso tolobi boye prétexte raison oyo kabila alingi azwa mpo areporte élection na mokongo ya idopes biso toboya makambo koreporte élection avo maladi oyo tolobi sa syndrome africain des reports des élections maladie wana biso idopes toboya oh baokende Afrique du Sud combattant nazo informé bino siko awa oyoka degra motema mabe yango soko omoni mutu awa na parlement aye na babiloko tel ke omoni idopes mambosali combattant soki aza awa nalobi prenez-vous en charge makambo koexplike eza te MLC asali groupe ya bato mosusu baza bayaka awa apesi mbongo bokendaka na ba idps wana bocomplike bango boloba botrahir mpo bakombata batomboka susi eza nini badiscrédibilize idps na niveau ya opinion publique balobake bongoni idps yango babandaki koloba Mike Mukebai tolobi ye awa masolo eza ya boye osali bafatire ozwi ya Mukebai tozo répondre hier avant tozwa boketu Mukebai aliaka mbongaka baototinda bango bajip bango nyonso bazwi bajip aliaka mbonga Moïse biso na idopes toliaka na ndako ya Moïse Moïse Katumbi soki aza master ya président na biso ki master na bango bakende kotala match na Maroc ya biso nini biso toza ba master ya Moïse te ti abengaka na epa mo asala bavatire yaza na poto so ozobenga mutu pembe na CG oyebi te aza pembe na CG alors bosali ndeni ko kabundo bokolongole te na idps bomoni te azwa mpeshe biso Jean-Marc Kabunda alobi boye soki bazalaki 13 parlementaire ngai Kabunda naza 14e parlementaire biso tokobadine lisu te combattant po
bamitema mabe bango balobi non to er moko foko tuna bango balobi non à la machine à voler biso tolobi avec ou sans machine tozokende nene eloko kobenga na Kabila eza élection eza bongo te bayebisaki biso Bemba ayebi munduki Bemba aza na munduki tina ba soi-disant baventurier ya baparlement debout oyo banleve ngai botuna yeka place yango banlevaki ezalaki wapi banleve ngai $200 kombata biso bavoi ezozika lobi awa ti totelemi na président Jules donc nakobanda koloba bopesaka mpe ele moko mais mo bopesaka te eza mpe normal nakosala yango problème te loka ndeti mikolo nyonso oyo kauka mabe sikoyo nasala nini nabatama après sikoyo natinda message ke IDPS na téléphone mais libre IDPS viva banleve ngai ça n'a pas de sens ça ce n'est plus l'IDPS combattant place comportement ya ndenge wana ezali eza lisusu IDPS tozoki na matière o Mbemba nayoka message wana kuna Mbemba sa ye combattant mbandi wa mbandi oyo kindoki te oyo yango biso tolobi boye soko oyoki na IDPS mikolo oyo baoteya mbondi wa mbondi bazoteya soki nani place wana mpo ngai nazalaka na délégation nazalaka na bato wana tokenda nayebi devant mbongo akoki koteka meme mwasi na ye akoki kosede mwasi ne ata mwa 1 heure du temps babeta bianko lukusa mpo azwa mbongo ayebi petit hydrile mpo aza te petit moko ya kotelema awa aza mpe parmi bato tobanyi na bango parlement oyo petit wana so azalaki me bolinga bokoprendre makambo eza nini alors toboyi kobimisa biloko mosusu tosala nde actualité soki combattant po oyebake bato bamitema mabe bango balobi non à la machine à voter sikoyo lelo ekomi bazokende kobimisa candidat unique lelo le 23 candidat komango ya opposition po oyebake ezalaki nde complot contre Félix Tshisekedi soki moto aza ayebiselanga batata wana bati koderange bato s'il vous plaît papa bozalaki na temps banda 6 heures ou bien bozeli bato baloba basilisi banda oloba eza teke bato bazolanda bobino boderange bose respecte lere moko botala ata baage na bino mikolo mimeme bana ndako bosala keba mpo ekozwa bino na matolo merci balobi oyo te ndenge eza awa biso tokende élection te machine à voler nzoka basi baliaki mbongo ya Kabila balingi bazwa charge wana ya aéroport ya élection batia yango na mokongo ya UDPS combattant même ti Kofi Olomide awutaki kobima awa oyo naboyi machine à voler lokuta nzoka ndani ya mbongo ya Joseph nani ndeti kaka oza awa te nazokebisa aner yo aner oza awa olingi korépondre na makambo te yo moko oza médiocre ya molo na conseil européen te mais nayebi ke oza médiocre onyoka makambo omonaka te boomona to boomona te makambo ya boye booloba nini aner mama na yo yango tolobi boye combattant awa tozoloba bino bolobi ke tokende élection d'abord botuna bango bino boboye machine à voter siko bokende élection to bokende élection te c'est ça la question majeure qu'il faut leur demander il faut retourner bango papa soki Mbemba yebisa biso bon ça va tondimi oboye machine à voter si on est élection tokende to tokende te yo tuna ekaka Mbemba yebisa biso bon siko o tokende te oui soki tokete après le 23 décembre rébellion se bandaki wapi ou bien ozo préparer nini akozanga réponse ya kopesa yo place on comprendre que bazali kobongisela Kabila mbetu ya kolala na pouvoir basi babongisi 2 ans à condition que babazongisa bango na processus électoral yango biso UDPS tolobi boye bamata bakita décembre oyo soki élection te tokobomana UDPS viva viva tolobi décembre oyo soki élection te tokosala nini parce que la bonne façon il y a une transition lobi na Hollande analyste moko européen azoloba ke la bonne façon il y a une transition na RDC ezali koyebisa nanga à organiser l'élection comme techniquement
financièrement, logistiquement, et ça impossible à organiser. Ce qui est commis le 23 décembre et que Kabila sali cette élection, la communauté internationale, la SADC, l'Union africaine, l'Union européenne, les conseils de sécurité, va sanctionner Moutou Oyo à sali que l'élection est à la reporter. Le Rona Mundele, pour que Batu Oyo, Bazami Tema Mabe, Mundele a le que Moutou Oyo, à cause de la blocage, à cause de l'élection est le matin, à cause de la sanctionner, à la opposant, tout Moutou ya majorité. Si on moni Matumul, à quoi qu'elle bino be, aye bisbino ne boza soufi et nete, bino bokomi mama ya opposition. Baye bike ba ya osangana er moko, pour ba boya élection. Sur charge wana nyonso ya opposition boya élection, pour ba reporter élection, ezala na mukongo ya ide. Comme il y a de personnes, communauté internationale a sanctionné biso pour sentir déjà que la communauté mobimba internationale bayebi que pouvoir yambaloyo ezali mupanzi ya ide. Comme ça va sanctionner biso pour rater dernière chance na biso ya pouvoir. Sans effet na bango. Kofi abimi awa. Oh non, d'abord machine à voter. Combattant tolo baté. Les lettres de l'opposition, il y a marche. Tolo baké, Fayoul a signé awa, Kamel a signé awa, Kinkei Moulumba a signé awa. Bolingi Pes, secrétaire général, il y a parti le rôle à Idopes, a signé la lettre. Oh, Kinkei Moulumba a signé comme opposant. Depuis quand Kinkei Moulumba a comme opposant? Imono. Idopes, Kabila a formé, a fabriqué, va opposant naïe, a voir qui va avoir la carte d'opposition. Il y a un obispo Idopes Tolobi Boy. Tous autres qui ont la vraie opposition. Makambu ya kosala na Kinkei Moulumba ezali soso orange. Awa tozolo ba awa basangani bango nyonso bino bolobi ke toboyi machine à voler. Félix Tshisekedi abengi 520 000 gigas. Tala boyebi que le secrétaire général a payé très cher la déclaration oyo. A payé nango très cher. Même les combattants na biso bino moko au début au moment où mystique. Ceux qui ont monté combattant de peste. Ceux qui ont monté combattant de peste. Oyo azako douter tisiko. Kolobate gaza combattant te. Aza combattant mais comprendre que ayesi. Donc ayesika. Ayessimata ayesika. Parce qu'un vrai combattant formé par le temps Tshisekedi a la compréhension, a la longueur d'avance dans la compréhension. Les gens n'ont pas un exemple. Bango balobi que tu as une élection. Mais si tu as une Afrique du Sud, les gens vont kuna. Pour votre information, si tu as un candidat na bango, ceux qui sont même Bana Moïse Katumbi, au candidat na biso, Martin Fayoul. Pour comprendre le mouvement Mabé, pour nous le candidat à Bissau Félix Tshisekedi, Bazui, ceux qui payent les 15 euros. Est-ce que Mimi? Les rollers vont sentir que tu as Bango, Olivier Kamita, Ayoko Bomamoto, Obotika Fatiaba Fanda, adversaire na Bissau Kabila, Bissau Tolobi Boye, Batika Bafati, Bazo candidat à Bango qui est en Afrique du Sud, Bissau Kuna Toke na Bissau, Ata Fati Soka Kei. Azoke un esprit ya vision longo, azoke un esprit ya vigilance. Awa makambo ya posséder abu. Yeah. Oyo tobengi INC. Tozolo ba awa INC a se prononcer le lot. Aoke na Afrique du Sud té. Aliaki.
selon les dernières informations na okende te tozozela ye akende te biso etali biso nazosala siko déclaration ya secrétaire général Jean-Marc Kabunda Kabunda na Top Congo natikela national fils Mukoko po lelo do ye lelo obouge te lelo tozane awa titre aussi ça parce que ngai kolombo na obaki lobi s'il vous plaît na okokate lelo na pe mape na 10e na soir na korangete ala okufa na scène pas manier papa wema Idopes viva! Viva! Non, viva on est dans la seule makasi combattant. Nazolinga ya malo na tongo avoya awa melaka ta deko pa mai. Melaka ma deko pa mai ya bien wana po makambula te na tongo ezo bebaka. Lobi na yebisi Peter Kazadi. Biso to roza la chaque jour te to lo baka ba décision ba déclaration na yo oyo lo baka. Ba combattant ya ville. Il y a les héritiers balobi yo moko en personne. Il faut y en a pas. Aya to aya te. Aya. Peter Kazadi azali Dirkaba. Directeur, il y a cabinet, adjoint, il y a président Félix. Information telle que on appelle Sibino. Il y a Kebazui, Nicolas Mtema Mabe, Bazio, Kandiana Bango Fayoul. Montoye Bessinga, on a Tanya, on a City Moroté. Des bouches à l'oreille. Bissona, le national fils, on a permanence lobby. Avec Bessinga président, avec ce que Moïse vient de faire, et les gens vont comprendre qu'il a un jeu qu'il est en train de jouer. Les gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il continue dans le bureau. Donc pour vous dire que Biso Tinali Foboto au Kenya Bango. Idopes viva! Viva! Idopes viva! Viva! Idopes viva! 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 C'est quel super national! Voilà combattant. Déclaration, il y a secrétaire général, il y a Idopes. Moi, Namboka Jama Kabunda Kabundo, c'était hier dans Top Congo. Idopes viva! Viva! L'UDPS ne veut pas donner de prétexte pour reporter les élections et ira aux élections le 23 décembre. Voilà pourquoi stratégiquement, nous disons qu'avec ou sans machine à voter, nous voulons les élections, a dit sur Top Congo FM le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kaboun, secrétaire général du parti phare de l'opposition. Allo Biboé. Tolingi. Biso tolingi kopesa prétexte ya report ya élection te. Parce que combattant les lots aussi ça na révélation. Ya biloko oyo Corneille nanga lobi. Élection ekozala reporter na mboka oyo. Mais état li biso te. Soki ba ko reporter ya. Biso ne Idopes to lobi boye. Ya maloyo kaka ndenge nanga solo ba le 23 to ko reporter. Na ye na Ndakala na Kabila. Congolais nyonso na balabala combattant Kokoya na distraction te ya médiocre. Kabila c'était médiocre comme tous les autres. Kabila et son Ndakala bazali ba patriote. Vous croyez que mutu mobima politicien, un homme d'état, ce qui muta fini mama na yo peut finga e mama na ye.
sikoyo awa aye andokabola mbongo kuna na conseil onga président tala combattant bakosa bino te asalobi Kabila za azalaki pe akozala même ye moko ndakala asa yebi ke élection eza nango te yango biso idopes tolobi tokanga bango na jeune na bango oyoka développement ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda Kabunda Jean-Marc Kabunda Kabunda photo indique qu'il fallait faire accompagner nos paroles disant non à la machine à voter aux actions. Alors biboye et tobandai koloba non à la machine à voler. Il fallait tobanda action bandaka à continuer. Pas de passe à nord à Kabila. Na olinga bataba palu o bayaka ao. Ba ko filtrer biso. Na ebi ke boza ao. To pesi pe bino mbote au nom de Etienne Tshisekedi. Nous croyons que vous serez baptisé un jour. Vous allez accepter la vraie lutte un jour. Au moins Antoine Guizé n'a pas décevoir bino. On est saboé, biso to soutenir Kabila. Nandakala pour vous dire que ba parti wana bazana tina ya congolais. Sikoyo, Jean-Marc Kabunda Lobiboy. Pas de passe à nord à Kabila. Toboy Kopesa Kabila passe à nord. Pour comprendre Makambu bien. À vous expliquer. Invité du magazine Le Débat. Jean-Marc Kabunda Kabunda estime que le véritable problème dans notre pays n'est pas la machine à voler. Dans la même façon distraire Bino. Pas si autre monde en elo. Koboma oba congolais. Pas si oyo ba mama bazomona. Bandeko na biso bazomona. Mabe nyonso tozana mona mboko. Ba fulu. Kozanga misala nyonso wana. Est-ce que machine à voler mutoye nango? Tala ndenge ba biso na distraction. Tokomi kolala kolamuka o machine à voler. Tola muka o machine à voler. Tokende stade o machine à voler. Tokende toilette o machine à voler. Pendant que le vrai problème dans ce pays a son nom, ce n'est pas la machine à voler. Le véritable problème dans notre pays n'est pas la machine à voter, mais Joseph Kabila qui sera dans un premier temps sanctionné par les élections du 23 décembre. Moutakomi si nous place Tozalelo et Kabila. La première des choses, parce que Ndakala a représenté le 23 décembre. Soki Tokangi Kabila Singa, Tobengani Libanda, Ndakala et Tika Yorola pour poussière. Alors, pas de leçons à recevoir. Yo Moutou ya Palou, Yo Moutou ya MLC, Yo Moutou ya IMC. Next nga bana banda politique na mboko. Na tika ko mona mbemba ke marche pacifique. Tolo ba rappel moko. Mais j'ai vu Félix, ngai moko na kena Félix Tshisekedi na marche. Ngai awa na matonge. Tolo ngolo ya le 19 ba musuba ba zala kité. Car lobi awo. Na mona ka photo ya Jean Pélé mana Minduki azoboma ba Congolais. Minduki oyo bomona ya simi wana. Aboma mutu musute. Oye moko akenda Centrafrique te kuna tina kande troupe. Minduki asimaka awa aboma kande ba Congolais. Comment il y a filtré baza awa. Yo ka singa na ndaka na film. Alors, zala bisayo naza fier na président nanga. Oyo ya Idopes. Soka ke poto azongi akwela na ndako na ye. Na président moko boye akende volala na ndako mama barote. S'il vous plaît, soko baye kende. Maman a cessé le fait à vous. Menda lobi boy. Pardon. Ndakuwana atike lango eza ndako bata veve. Na ashine wana tine lo yana na ndakute akwa aluka ndako olala. Munde ba rijikiriza bino et puis botali pe bolo bate. Yo kende ko ba Félix Tshisekedi maka mabongo. Tala Mike Mukeba senga pardon. Moïse Katumbi Kamita ba sengi pardon. Boketu asayi pardon. Yo ça va voiture à IDPS. Oya otie mato opesa peta yelelo muta opesa transporter national. Azefite pour aller ba combattant. Comme combattant à cause attendre 200 francs aux hommes opesa. Mais par contre so attendre à cause attendre $200 boya ba francs. Ka mutu rouge.
moto nyonso akola na village ayebi ndenge bapapaka nyama na kasa ya bitabe. UDPS viva koma lelo yo koya kolobela Kamel bango na batindaka bana lushe oyebi likambo oyo balongola Eva Bazayiba na kati ya UDPS boyebaka yango. Eva Bazayiba azalaki cadre ya UDPS mais akei koyamba mbemba sans autorisation ya parti. Mais yo amemi bana lushe awa na autorisation nini? Toza na ba réserve ebele parce que ba président oyo bakambaka esika oyo bazali. Ngai epa na ngai nazalaka mutu moko logique ebele. Bana lushe baye kosala nini awa baza bato ya Kamel. Soki boyebaka te mouvement ya lushe ezali fondation Kamelis. UDPS viva. C'est ça le problème. Soki boyebaka te lelo oyo tozokende wapi? Kamel azwaki mbongo apesi baoposa azali na connivence na Katumbi. Nayebisaka bino la fois passé awa bakotaka réunion ya 5 lettres K. 5 lettres K, c'est-à-dire quoi? Kamel, Katumbi, Kanambe, Kagame na Oroberwa bakote réunion lokola baboyi Kabila na communauté internationale. Tokosala nini? Balobi soki to soutenir Oroberwa na RDC bayebi kaza na morphologie rwandaise. C'est que ba Congolais ba kolinga ye te. Ba proposer Moïse Katumbi. Po bino bolobaka ke Moïse Katumbi azana biso te. Je suis politicien na yebi ba source ebele. Moïse Katumbi azalaka na biso te, azana intérêt ya peuple congolais te. Merci. Bazoye ba même réunion en Afrique du Sud wo ba proposer ye boy tolingi to soutenir yo na RDC bima président mais toza peso ba condition UDPS viva boloka ke information yango wana. Merci. Toza peso ba condition ya liboso soko okomi président okotika arme ndenge okuti yango okobouge yango te. Soko ndimi signé Moïse a signé ya mibale bayebisi ye boy omoni ndenge yo okoti okokota na pouvoir il faut osala boye okonome Robert comme premier ministre. Kamel nani Moïse a signé bayebisi ye lisusu boye omoni ndenge oza boye administration nyonso oyo okuti oza na emo dire te nde esika Moïse aye kokangama asinye te. UDPS viva ozomona politique esika touti yo lelo okoya koyebisanga Moïse Katumbi aza moto ya mazembe. Oyebi Moïse azalaka Congolais te. Mama na ye mama ya Moïse aza Katange te. UDPS viva mama ya Moïse aza Tanzanien. Mais bango bafanda nde na Katanga parce que Katanga ezali frontière ya Bachoko. Eyebanaka te ke moto aza moto ya boy Bachoko baza bandeko. UDPS viva papa na ye c'était juif. Papa na ye aya na Congo depuis 1925. UDPS viva c'est ça le problème. Il faut boyer dans la paix d'histoire wana. UDPS viva lelo Kamel aboyi kokende Afrique du Sud mpo na nini? Parce que asali bakabalo na ye nyonso po yeba position ya UDPS. Mais UDPS ezalaka parti ya Nzambe mpe bana Nzambe baza na kati. Jean-Marc Kaboun ota eza intelligence na ye te parce que bino bosaka erreur. Entre intelligence et sagesse, il y a deux choses différentes. Exact. Intelligence, c'est la littérature. Totanga on a science politique. Mais sagesse, c'est un humain. Nzambende moto apesa kayango. Jean-Marc Kaboun soka signaka. Piège munen. Yango ana satrake yango et pas Kabuya. Signé. Mais comment c'est possible? Bazoluka lettre Jean-Marc Kaboun a signé. UDPS viva Kabalo bazalaki nango échoué
mpe bazalaki na position nini bazalaki na position soki ka EDPS asigne lokola biso nde tozalaka parti de masse tobimi na balabala kabalo ya liboso balingaki basala nini batumba seni ya mibale balingaki batumba hotel du gouvernement mpo baloba ke IDPS akotisi barebele yango wana basali bamassacre moyen tokende élection eza te IDPS viva yango tolobaka na politike bainflitaka biso mpe toza inflite bango Profit double. IDPS viva naza na fiere ya kozala moto ya IDPS naza na fiere ya kozala moto ya IDPS parce que Tshisekedi asala musala monene mpona keveye bapeuple congolais IDPS viva yango nga nazoloba omoni Félix azokambama na esprit de Dieu aza comme Moïse abimisi bana Israël na Égypte ma akomisi bango na Kana te pourquoi akomisi bango na Kana te parce que Moïse azalaki moto ya badécision ya makasi nzambe aye kotala alobi te soki namemi Moïse ti na Kana ekozala scandale parce que Moïse abimisi bombeko moko ya dos par dos œil par œil soki obomi babomi mais pas ya Josué te IDPS viva oyo aza na matoi ayoka miso ya Moïse ye suki Josué azwi oyeba miracle ya liboso Josué asalaki ni mira Jéricho IDPS viva na loyembo ya pamba mira Jéricho ekoyaki deuxième miracle akatisi Jourdain fleuve IDPS viva bozotala Félix makambo azosala te yango nalobaka soki okoti na monde ya politike ezala na misu mibale mine soki mibale eza liboso ezala na mibale mosusu nsima mpo baya babeta yo kiboti na nsima te IDPS viva bozomona Félix mosala asali Félix asilisi diplomatie ya monde atie nyonso Tshisekedi asalaki diplomatie na ye rien que monde orient et occident na Afrique asala te Tshisekedi azalaki très orgueilleux yo président africain po ya Tshisekedi afanda na yo boy ela passe mais Félix asécuré na bato wana nyonso po yeba basekret nyonso ndenge eza po yeba diplomatie africain eza nini banani oyo basutanaka Kabila banani oyo bamemise na bango eza na RDC IDPS viva omoni Félix akoyesi Kabila kao mais nalobi te ke toganye élection toza na devoir ya koconclure pouvoir IDPS viva toza na devoir ya koconclure pouvoir pe comment gérer le pouvoir